mbote mingi na bina nyesto ba bolinga mama ile anitu na pesa no ba mbote ba ebo ma vie puis moko wazi est-ce que vous allez bien boli boli bande bonanga vous allez bien bonne santé qui mi ezali ba boli mami ça va tout va bien par la grâce de Dieu nzambe amazo metele kimia eza nango bomoni aba komi orange donc ana za na kati ya mboka ya Congo na kati ya Kinshasa la belle na mboka na biso Congo Kinshasa biso wana na kati ya Kinshasa donc mais ça na ngala bi mami ya ni tout za la bo ça na bina ça bo tala na za place bo ya voilà et puis déjà na biso pe ya ngwana pa ni pesa biso mai voilà lelo naza na Congo naza na Congo na utiko ba wana nazo yamba famille du cœur na kati ya Kinshasa famille du cœur bon moko en fait famille du cœur bon moko na kati ya Kinshasa bango nde naza ko yamba bango lelo nazo yamba papi chéri mami chéri papa Anderson na couple o ba tiko régler ça bongo ya mette na ngaya bater papa Edo dia wakana donc toujours yamba na couple dia wakana mama ile nitu na kisiki bino libala ya mette na ngai ndenge lekaki na papa Edo dia wakana donc lelo nde naza ko sanini naza ko yamba bango epai oyo ngala zali sikoyo naza ko tana cuisine pona ko banda ko sala makusa musala ya kolamba ikoko banda sikoyo pona boyi binga naza organiser na sala mambo kolamba na zo yamba baninga voilà awa za place ngai na vandi nde awa maintenant na banda makusa na banda kolamba pona yamba bande ko na ngai bino boyebi mama ile anitu na yamba baninga na ngai et voilà ngai wana na kati ya appartement na nga là je me dirige vers la cuisine na cuisine pas wapi makusa zo sala matozo banda déjà mambo nini ko bongisa table avant bango baya to bongisa déjà mesa voilà tac voilà cuisine yango yo bomoni ni cœur na ngai ye wana Christelle ye wana la mama pe ye wana na kati mukala kolamba voilà kisha selenge c'est la poto ka bonaka nga moko na nyoka manyoka tala awa oya simbi mikia ana kati ko sala mbisi mikia mbisi ni oba ninga na ya mahe tumo yebie mbisi ni oso mi yefsana no ba sala mbisi ni oyo mopongo nikamai mopongo mukina yeye voilà mbisi ba bengi mopongo oye bake nazo yamba bango na mbisi mopongo papi chéri na mami chéri na nga ba ngala yango nazo yamba bango na mbisi ya mopongo voilà na kati ya mai ya moto on chocolat mo bien na miki ya mbisi nzungu oteza mkebe kuna mo nzungu mnene zali kuna sikola nzungu mnene tena mo auza voilà awa koto yo bitekuteku Christelle fa zo bomana na bitekuteku Christelle la poto bonaka ngamo muto ko sokolisa ngata ndunda zati utala kisala yo poso si marraine mamete déjà la ABC direct aïe maman mbala bien papa de makamba bana bazo ba marraine yo mo bana bi obo na bazo mama ba boto sani voilà choix OK aïe baba ça la papa de bana bazo nga yo ka papa de boto ana choix abi do ana choix moni ndunda ya bitekuteku donc bitekuteku yango wana bozomo na Christelle nga so bitekuteku yango yo bitekuteku zo sokwama en tout cas vidéo to kotala ngwa nde parce que musala ezebele Elisa ngaba ndoyi baleke osusu ndoyi na ngai bomoni c'est la fille de mon frère ndoyi na ngai Elisa tu dis rien Elisa ngata ona yaka na zaka mvai na bana ndio mona nga na yaka bana bango nyoso bazaka be le na bisibino na lalité panzi yo wapi na lali na wepi na lali combien mbet 4 Elisa toi tu fais rien non tu fais rien Elisa yo kata ta nini te voilà maman arrête mbisi yo kaukeza bien la kitana mbisa la providence ne makambo moni mbisi yango yo
Mungusu. Mungusu. Panza ino nipiezo peut-être. Panza iso na boy. Ah mungusu. Nga azakande boy kote ko yamba batu na nga. Voilà. Mungusu yango yo. Mbisi yango na bomoni mungusu. Ezo sama. Kwanga yango yo pe awa déjà. Biyo na biso. Ba épice ya kosala makayabu. Yango ndenge bomoni nyonso tout tona nini. Voilà, ba tomate et tout, mafuta nyonso ezali. Makayabu pe yango lokwa papa Anderson na Mukongo. Makayabu ezangi te. Makayabu papa Anderson. Ya sana embadi balinga makayabu mingi. Na ye moko mamete na papa Edo. Makayabu yango wana. Ezo kalingama. Oma ya ndunda. Michabu, ola ma ndunda ya bwana nderon. Voilà. Et voilà, awa sikoyo ba poulet fumé. Mama nzo na futa. Ata ba poulet fumé o na yaki nango. Poulet fumé yango toza pe na ba Chine. Nika. Nazo c'est saisonnier de Chine. Si saisonnier yango pe to kali nango ba pa nanga ko ba dia bien. Nga la providence na longa nzala. Eza na kisha na poto na longa nzala na kisha na longa nzala. Nzala na comme nanga ete. La providence a longa déjà nzala. Voilà. Voilà. Bana la bango na ba osa musala. Ba fi na nga bango wana. Bazo sala musala. Coiffeuse nani maquilleuse na nga pe wana maquillage ka tebi ko lambe. Aka maquillage tena ko lamba yo wana. Voilà. La mama zo ni mbeli kata lopelo moni oyo okali na ona makabu ke kata ngo kata loko yo la mama moni oyo pe la mama oyo longola ngo pe o ngala serva kana ngo te okay yaya longola oyo ba oyo la mama regarde oyo kata ngo kata pe na lopele. Voilà. Voilà, bana bangwana bazo continuer ko lamba. Bazo continuer ko lamba. La mama moi c'est la cuisine à télé ma pamba te. Banda ko kata bilo mususu. Oh ni mikia. Ndunda. Oh ndunda. Bite kutoko ya moyo. Bango ko tina moto. La mama zo kalinga. Bon comprendre quand les gens comme dans celle les gens qui débat na ba osa musala. La maman moi ça télé ma boité na cuisine. Banda okata matungulu. Na cuisine moi ça sera simbi koto. Zoya. Voilà. Moi ça télé ma boité na cuisine la maman na ngai. Moi ça sala musala Moi ça sala musala la maman moi ça télé ma boité. Voilà. Voilà bana nanga bango oyo bazolamba. Encore so miki razanga na rakimia moko. Bana bango bazolamba. Pomoni makemba ko. Maman je dis mon gars pour de mon cœur. Makemba solo yango pour moi de moi. Bana ba osanga pe na osa. Makemba solo. Openzo lieli kembo bina lieli kembo. Pomoni makemba. Kemba solo yango. Na kwanga ya solo. Miki au makemo na kenanga na wakutu nalia kango te? Itela kate. Makemo na lia. Ngala soma mama jina bina memele makaku miki. Tokendo soma makaku na nini na libongo Mama jina bina memele makaku. Pesa na ba nusu zao okay na makaku na moto. Voilà. L'histoire na kati ya musala. Tozo sala parce que nazo ya ma famille du Kebo moko. Famille du Kebo moko na kati ya Congo. Famille du Kebo moko na Congo. Voilà. Maman le fan un peu ce bambote na yebele. Maman Odile.
Wenzekanga noisette les hommes qui nga maman dit ma fille la maman tala mamu na walinga boye te eloko ya monde faut kolongola ngola mama yaka yaka la mama na ngai oyo longola eloko ya mama linga eloko te wana faut kolongola ngo soki eza bongo na kolia te open bongo pa kolia ngo te voilà. Ah, ndunda yango koto. Non, ça va être tout en haut, tout ce qu'on fait ici. Autant de carbonate, bon, moi, ndunda yango za kitoko vert. Miki wa sango, eza na bicarbonate te mai ya moto kaka. Na etokaki. Après que Comment on va l'aimer, Miki? Na bima etokaki Tala Tala. Ya bota. Voilà. Munga nina wana baba pa. Wana kuibwaka. Isso foi para o baba ya. Baba ninga. Baba ninga kitoko bali ya dia. Kota baba ninga popo na baninga. Popa koza na baninga ebele. Ekana na kana famille kia bomoko. Mone na kana baninga ebele te. Ba relation na privé pe za nango, mais famille qui a bon mon compte de konanga etango pa sino tango bisengo na za kana ba. Wana na tambu seli no kamera poto tala photo yo miki ya to sala. Mbisi ya mai. No sala liboke ya nzungu. Nakati ya mbisi ya mai na tomate mbuma na litungulu na ndembi na pilipili kaka ya kutia isi. Nike matungulu yango na okuka tawana kia mikete. Iko eza liboke. Semona na mwanda. Okay. Po ezala supu. Nakolia na makemba ya otokisa. Tuna kati lituni ekoma lokwa na sali ya sauce. Okay. Donc oyo eza ya mai. Boke to ota boke bataka pe ota céleri ota poivron on donne ça quoi boke Mikia loma ya biso na liboke wana osali liboke ya nzungu ozocha nini nani olobeke mbisi eza mbisi ya mopongo oui nakata mbisi ya mopongo na tika tomate ya mbuma tomate kaka ya mbuma na matungulu na yo boka pilipili na ngasa pilipili na ngasa. Pourquoi se fait la pipille à rouge? Tu vas faire fender. Le corps est liboke. Faut pilipili vraiment yoka. Ok. Pour la carte liboke, faut pilipili. Pour la vin za makasi. C'est rare mais na vert de côté à ndunda. Mais la carte liboke la préférée à rouge pour aider ça vraiment. Ça va au moins qu'il y a pas pilipili à mine. Ok. Donc pilipili là. Yo ça ndembi. Ndembi nazanga ndembi. Eza pe fona batisa, mwenye mke. Ate bouillon. Bouillon mama elaki yo. Mama elenga. Nzalitu. La providence alonga nzala ya longa nzala. Providence alonga nzala. Nossa bouillon. Pô, bouillon za na mungu ekomi Uilanga na utamini te. Po mbisa mai deja ya mopongo za mwa mafuta. Donc on tient mafuta mingi te. Voilà. ok.
Miki, on a mon habitude de côté et Mathieu. Eh, kasi bosa bon cuisine eza bongo simbi oyo moi ça tellement ma place monto c'est le monde à cuisine c'est autre olamba olamba osanga kite cuisine c'est comme ça au simbi voilà on va petit moi mai na kati ya mon pongo oui liboke batiaka céleri te voilà Mika liboke batiaka céleri te kotia muscade te kotia ai te obebisa valeur ya liboka solosolo batiaka kaka ndeni tungulu na tomate na pilipili tie bouillon yango voilà liboke na resta nini ikoti na mo. Voilà, famille du Cœur Bomoko, nous avons boya en tout cas. Bakolia qui tourne net, mais ça n'a pas l'air pas à Paris. Nous avons tenu à Kinshasa. Nous avons eu un babango lelo à l'honneur il y a maman Mete ya Wakana. Nous avons régler la situation à Bango dans le Zambie. Au Sengo Makasi, en étant président de la famille du Cœur, nous avons dit que nous à Paris pour éviter le col à tous les pays à la famille du Cœur. Nous avons été à Paris, nous avons habité pour la restriction, pour nous koyamba, bangai na yamba, bande konanga kaneye na mesana. Et voilà, on va vous montrer lamba boye, auto c'est la bango baya, tokoka kolia, voilà. Vidéo oyo, beaucoup de gens ont 3 parties. Vous avez une seule partie, beaucoup de gens ont 3 parties. Total à mi kera ça fait mal là. Voilà, vite écoutez pour yango yo, mi kera longo yango na moto kuna na mai ya moto ayi na ngwa. C'est awa. Na mai. Na chance to na mtu. La moto moko. Wow. Hein? Quel câble? Dans ma chambre. Ouais. Ah, pas ça, il y a une bobalité pour qu'il y ait la moto. Pour qu'il y ait la moto, il y a une bobalité. Moi, il y a déjà fait. C'est quoi la clé du carburant? Ok. Voilà, na kati ya ndunda na kotia tomate te. Na kotia tomate ya momati. Elamba makaka bio. Bio na bio. Yango. À tout à l'heure. Tu sais, quand elle m'a dit voilà. Donc, bomoni wana. Toujours na kati ya kolamba. Ah, matungulu ezokatama, poivron et paille. En tout cas, mon frère les osala bomoni. Toza très occupé. Nyonso po tozolamba. Pona ko ya ma famille du Cœur Bomoko. Ben mi se chasse na poto mbe monte o. Boza la ka peka la mingi te bomona mimika bongo na ile ni TV azoleka bongo na ye. Bongo mona ba tebele bele mena no sebi na mimika bongo la fille de ouf. La mingi te bozo mona na kati ya Eliane Nitu TV. Voilà. La vidéo est en trois parties. Hein. En 3 parties pour ta vidéo. Ah, donc tu as pas na bao sakana. Tu as pas na bao sakana. Eh! Open de inakala na mabele. En tout cas, bon, vidéo na le biki aux amours 3 parties pour aux amoulai ko lamba nyonso ko yamba ba pa nyonso aux amoulai. Donc, on se dit à tout à l'heure. Eye nini lisusu e Toroto City VIP de Maluku eye lisusu e banaki bana braza pe partout na mokili mobimba Toroto City VIP de Maluku na 5 minutes ya Grand Fleuve Congo ndeko papa ndeko mama mwana poto olingi otonga ndako na yo na bisika ya kimia olingi opema malamu
Toronto City VIP de Maluku et Yewana pona bino ezali côté Kamabele à 20 mètres sur 20 Natel Omoke ya papa wana poto ba diaspora nyonso olingo s'investir na mboka na yo Toronto City VIP de Maluku et pesa to ezoteka ba espace kitoko toza 5 minutes ya mai Atuni, Galalo Bansa Mutema, Yoko Koma Place aux Andenge Nini, yeah! Tolonga, Kolonga Place Lazare, Fiomo la presse, to passo la zela, Talangai, Muninga, Mama Moutie, Menafani Kawana, 20 sur 20. Olingi Oliambisi, ba fruit, Natal Omoke, Kimambangu welela zwa mabele na yo na Toronto City VIP de Maluku. Tozali pembeni ya zone économique ya Maluku, pe pembeni ya cité Vodacom. Pona ozwa esika na yo na Toronto City VIP de Maluku, eza simple. Benga Papa Willy Mafuta na numéro oyo +1 90 57 30 15 40. Toronto City VIP de Maluku. Esika esengeli pona moto nyonso apema na kimia. Bana poto, venez voir Toronto City VIP de Maluku et vous allez être voisin de tout ça. Vous allez vivre tout ça. C'est formidable. C'est tout